ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko na nga dossier sur dossier affaire sur affaire kande tolobaka toujours soki ba dossier ezali moyen to bombango ezate soki ba makambo ezali moyen to boya ezate soki ba dossier ba affaire ba situation pe ba circonstance ezali o bandeko na nga tokoya toujours na lombangu po toyebi ke bino pe bozelaka de votre côté toyaka pe ko informer bino. Lelo toyeli bino makambo awa Chacha d'or toyeli bino makambo awa Belvi Kandi Poutine de l'écriture la patrona ka ndenge famille bote bengaka ye ka ndenge batu mosusu pe baboy babengaka ye soki mutu aza la patrona moyen to ya koboya ezate soki mutu aza afutaka penza bia babengi la patrona moyen to boya ezate biso to continuer kana kombo wana parce que eza kombo oyo ebila batu bazobenga ye. Lelo toye ana dossier bandeko nanga toye ana makambo ba audio euti kobima makambo euti kobima awa ya somo makambo ya koinda ya kilikili pe ya pasi pe mawa kande boyebi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaisseurs. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaisseurs. Yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya koloba soki ya koyinde ezali tokoya koloba soki penza ya kobeba ezali tokoya koloba soki makambo ya somo ya kolelisa ya kosala surtout pasi pe mawa ezali toyaka toujours po toyebi ke na Congo na biso dossier ezangaka te makambo ezangaka te. Lelo penza na yeli bino Belvi Kandi Poutine de l'écriture na yeli bino Chacha d'or influenceuse na biso ya TikTok kande bomoni Chacha d'or lelo oyo akomi na yepe comédienne bandeko nanga makambo ezali ya makasi avant na ya kokoto na mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko tu ya sika soki penza eza bana liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Étoile Lune Inès TV kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement tango ozo sabonaka bongo kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Lune Inès TV arobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Na bête la rabino toujours et encore c'était que non vous informer sur notre devoir oui bien sûr eza nango devoir na biso oyo tokoboya te tokotikala pe kowanga na te po toyebi ke eza nango devoir na biso ya koyaka epai na bino. Lelo toye na dossier ya Belvi Kandi bandeko nanga kande boyebi moto eza ya kopela moto eza ya kopela bandeko nanga internet ekoki kovanda te un mois sa kobeta kombo ya Belvi kande boyebi omoni succès tango yaka soki nzamba tomboli yo ezalaka toujours bongo ngana lobaka d'ailleurs na côté ya Belvi Kandi ye asilikaka na ye te malamu kutu kombo na ye el Obama parce que kozala star soki kombo na yo ezolobama te en tout cas il faut ko s'inquiétaka yango ngana sepelaka surtout mingi na Cardozo azalaka soki avandi 2 mois bazotia ye na miniature te okomona agitation ebandi Cardozo komi komituna siko eza ndenge nini siko eza ndenge nini pourquoi bazotianga na miniature te nakamwaka komona ba comédienne mosusu soki otie na miniature ye wana il faut abenga yo atindela yo ba message longolanga na miniature na lingi miniature te oza star normalement il faut ozalaka na miniature air nyonso neti badabina apwa baza bato moko déjà miniature donc bango penza bakotaka likambo bango déjà makambo nyonso itikaka bango espace te wana penza nde bien normalement selon la logique des choses il faut bolataka miniature po soki ozolata miniature te il faut omituna est-ce que carrière nanga ezokende bien to ezokende bien te yango bomoni ata côté ya Belvi Kandi bandeko nanga ngana sepelaka mingi soki Belvi Kandi azo mataka miniature wana déjà affirmaka pe confirmaka que non oyo penza Poutine yende mama na bango na réseaux sociaux voilà
tomonaki passage ya mwana na biso leki na biso yaya tata mwasi mama kulutu abana Chacha d'or. Chacha d'or alekaki na Bélard. Avant Chacha d'or aleka na Bélard, tomonaki Chacha d'or alekaki nanu. Place à liboso akotaki ezalaki na chaîne ya Grâce Luzolo. Nde bisika tomonaki Chacha d'or. Na Congo na biso, mais ailleurs tomonaki biso nyonso akendaki na Nigeria. Ko jouer oyo ajouaki na Nigeria directement toye komona ye na chaîne ya Grâce Luzolo. Après komona ye na chaîne ya Grâce Luzolo toyaki komona ye epai ya mama na biso Dina na la douce. Ye pe babengaka ye madame. Kuna pe akendaki ko jouer ka ndenge boyebi ajouaki na ye très bien. Film na ya kitoko. Rôle na ye bapesaki ye en tout cas akotaki. Après ko jouer wana toyaki komona babengisaki ye wapi na SB. Akendaki pe kuna ajouaki epai ya Mams. Ajouaki pe ka ndenge film pe ezalaki kitoko. Et du coup toye komona ye epai ya nani ya mama Bokilo. Bino moko boyebi Grâce Luzolo azalaka mwana belle vie. Grâce Luzolo ata soki bomoni ye azojouaka wapi mais ndako na ye ezalaka Bélard. Kuna penza akotaka sans frontière. Kuna soki rôle na ye ezali ata soki babengisaki ye déjà place mosusu, mais soki ka Bélard ebengi akoki kokata tournage na ye bisika mosusu azonga na ndako po ayebi ke kuna nde maison mère. Toyebi biso nyonso ke Grâce Luzolo aza bongo mwana ya abanaye ko jouer pa ya papa na biso oncle na biso Douche Kapanga. Alors kande boyebi Douche Kapanga aza tekeno akomaka ba film chaque fois mingi d'ailleurs bazo invitaka yende na ba film azokenda ko jouer. C'est là ye ko pesa ba signification ebele ko pourquoi Grâce Luzolo pe amonaki ke nga pe nakenda bisika mosusu nakenda ko jouer eza bongo. Alors bandeko nanga kande boyebi Chacha d'or akie ko jouer epai ya mama Bokilo. Mama Bokilo aye ko bengisa Chacha d'or. Tournage à Chacha d'or bandeko nanga nde film na biso oyo bandaki déjà depuis lobby. Chacha d'or azo jouer kuna. Tournage kaka ya Chacha d'or ememeli makambo. Zambe batu babengi mama Étoiline balobi mama Étoiline kota nanu dossier oyo. Pourquoi na batan oyo nyonso babengi sa Chacha d'or te? Tango bamonaki ye na SB nde Bellevue pe aya ko bengi sa Chacha d'or. La famille. Boyebi ke déjà 2026. Déjà 2026 na yebisa ki bino déjà ke na 2026 oyo na boyi nanga songi. Na 2026 oyo na boyi ke no e mataka e kitaka. Na 2026 eza année moko toyeba komi bomba pe komi batela. Eza 2026 na boyi songi. Mais bino bozoyela kanga na cadre moko kaya ba songi bolingi kaka na tongaka. Et pourtant na oboya na motema mobimba kotonga. Mais bino bozolinga kaka mama Étoiline na tonga. Voilà, to tonga kasi. Lelo Bellevue kanda ye ko bengisa Chacha d'or. Na bandana na dossier wana. De nature déjà Bellevue kandi soki a bengisi mutu na chaîne na ye na Bélard. Cela veut dire que rôle na ye ezali. Na ko diko pesa exemple à terre. Tomona biso nyonso Linda Cote na Gasby balongwa na SB. Tango balongwaki bavandaki soki de à 3 mois babando tourner te. Jusqu'à ce que jour moko Bellevue aye ko bengisa Linda Cote. Ko bengisa Linda Cote amonaki na kati ya Linda ke eza na quelque chose. Kandenga amonaka epai ya Davina. Amonaki pe epai ya Linda lobi mwana mwasi oyo soki na zwi ye na forme ye akokoma na niveau moko ya likolo oyo ekozalake na ba chaque film akobanda ozangaka te. Et c'est vrai na ebandeli soki totali je ya Linda na ebandeli oui Linda bande ko jouer mais abande ko jouer neti azo jouer lelo te.
Linda mingi ba rôle oyo ya bando kokoka ezalaki rôle moko ya kibomwana nde ba mwa rôle Linda e bando kota ye penza makasi ngoni bana o bazalaka ba capricieuse nde ba genre ya ba rôle e bando kotisa na Linda. Mais tango ye koya epa ya Bella je ya Linda eye ko changer du coup mbala moko Linda je esali nini e changer. Na ebandeli wana ko s'adapter na ba rôle mosusu ezalaki mwa pasi, c'est parce que la plupart ya bato tolandaka na biso ba film mais toza ba professionnel te. Ba o baza ba professionnel ba bando mona déjà que mwana mwasi oyo azobunda. Mais lelo oyo vous allez comprendre que Linda azopesa le meilleur d'elle. Soki tokoti na makambo ya Gatsby Kabatkele. Gatsby ayebi ko jouer. Est-ce que bomonaka ye mingi epai ya Bella? Pourquoi? Parce que ba rôle na ye mingi eza te. Ba genre oyo Gatsby azwaka penza bien makasi. Mingi epai ya Bella eza te. Raison pour laquelle bomona na ba film mosusu ayaka, na ba film mosusu azate. Belvi Kandi ezalaka bongo. Pona kobengisa Chacha d'or. Belvi Kandi abande kozela film nini na koki kobengisa ngo Chacha d'or. Eko sala ke Saint Valentin ye. Yango ayaki kobimisa film na biso oto olanda ya Valentino. Pourquoi? Parce que ayebi ke Chacha d'or na makambo bolingo ayebi. Bino moko boyebi. Bomonaka na ba réseaux sociaux makambo salelaka grâce luzolo. Makambo penza o epesaka lelo bato ebele goût ya koloba ke no balandaka Chacha d'or, balandaka grâce luzolo. Bato ebele bayaki ko comprendre ke Chacha d'or ayebi mwa makambo mike mwa makambo moko ya bien azo maîtriser yango. Eza bongo. La famille. Belvi Kandi soki lelo aye ko bengisa Chacha d'or la famille photo lobaka. C'est parce que amoni ke rôle ezalaki. Chacha d'or na film oya Valentino akopesa le meilleur d'elle. Yango bomona Belvi Kandi abengisa Chacha d'or atikala takutu ko kanisa teke nona kanisa nanu dans 10 minutes dans 2 secondes non. Atalika lobi film oyo Chacha d'or akopesa ngo penza kitoko. C'est comme ça. Soki ezalaki makambo ke non parce que mutuki nganda sali boyinga pe fona sala. Mais ezana ba comédien ebele pa ya Belvi ba jouaka chaque jour parce que Belvi Kandi bino moko boyebi boza ba témoin. Abimisaka ba film presque chaque jour. Presque chaque jour tozalaka na ba film asike pa ya Belvi. Et pa ya Belvi ezalaka te ke non bolali bolamuki après 3 jours bolali chaque jour ba film asike ezalaka. Donc chaque jour bolalaka, chaque jour bolamukaka na ba film asika. Wana eza chez Belvi. Donc ce que ezalaki makambo ke non parce que batu kingandi ba bengisaki Chacha d'or, biso pe photo bengisa Chacha d'or mais quand elle a utuko yebisa bino. Donc ingaki ezala chaque batu o ba jouaka ailleurs, balingaki bazala na ba chaque film. Belvi Kandi atalelaka oyo etali penza rôle. Eza bongo. Sans plus tarder na tiela bino mwa vidéo moko mukuse ya Chacha d'or ndenge azo senga epa ya Belvi. Azo senga mama Bokilo alingi na ye azala famille bota. Chacha yo ozoluka makambo. Tango lobi bongo. Omona teke ozoluka makambo Chacha ta yo moko. To yoka ye nanu. Chacha pe momemi ngambo. La maman qui est née mon mari. Chacha d'or. Joué na Belvi Kandi. Joué na Bella. Et bon, Soyez la bienvenue chez nous. Voilà. Chez nous, c'est la famille. Famille Libota. C'est la famille. C'est l'amour, c'est l'unité, la fraternité. On te reçoit chez nous. Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Non, je chaque jour. Comme ça va comme boy. Comme ça, comme faut sombani. Chaque jour. T'es na côté famille Libota, faut la salle. Il y a voté qu'un fiche, il y a Kovo.
François Mani, affiche, François Mani. Carte jaune, permis de conduire. Ah, permis d'adhérer. Permis d'adhésion. Ok, mais aza lokola mama bokilo nakoti ofele. Bino boyambanga kaka. Je t'aime beaucoup, maman. En tout cas, félicitations. Hein. Merci, maman. Bien joué. Merci, maman. Les émotions, masques et tout, voilà. Merci, une bonne actrice. Je t'aime, maman d'amour. Longue vie à vous. Dieu vous donne longue vie. Toujours. Je t'aime beaucoup. Gracias, emotion. Nasina sisi bino couple oh. Voilà mon kende, hein. La maman qui est née mon mari. Chachador. Na joué na Belgique kantu. Ah. Na joué na Bela ya bonga Soyez songo la bienvenue malanga. chez nous. Voilà. Chez nous, c'est la famille. Famille Libota. C'est la famille. C'est l'amour, c'est l'unité, la fraternité. On te reçoit chez nous. Merci beaucoup. Voilà. Maman, c'est gentil. On joue chaque jour, hein. Comme ça va comme boy. Comme ça, comme François Mbani. On joue chaque jour. T'es na côté famille Libota, François. Ya voté qu'à fiche, ya kovo. François Mbani, affiche, François Mbani. Carte jaune, permis de conduire. Ah, permis d'adhérer. Permis d'adhésion. Ok, mais aza lokola mama bokilo nakoti ofele. Bino boyambanga kaka. Je t'aime beaucoup, maman. En tout cas, félicitations. Hein. Merci, maman. Bien joué. Merci, maman. Les émotions, masques et tout, voilà. Merci. Une bonne actrice. Je t'aime, maman d'amour. Longue vie à vous. Dieu vous donne longue vie. Toujours. Je t'aime beaucoup. Gracias, emotion. Nasina sisi bino couple oh. Voilà mon kende, hein. La maman qui est née mon mari. Chachador. Na joué na Belgique kantu. Ah. Na joué na Bela ya bonga Soyez la songo bienvenue chez nous. Voilà. Chez nous, c'est la famille. Famille Libota. C'est la famille. C'est l'amour, c'est l'unité, la fraternité. On te reçoit chez nous. Merci beaucoup. Voilà. Maman, c'est gentil. On joue chaque jour, hein. Comme ça va comme boy. Comme ça, comme François Mbani. On joue chaque jour. T'es na côté famille Libota, François. Ya voté qu'à fiche, ya kovo. François Mbani, affiche, François Mbani. Carte jaune, permis de conduire. Ah, permis d'adhérer. Permis d'adhésion. Ok, mais aza lokola mama bokilo nakoti ofele. Bino boyambanga kaka. Je t'aime beaucoup, maman. En tout cas, félicitations. Hein. Merci, maman. Bien joué. Merci, maman. Les émotions, masques et tout, voilà. Merci. Une bonne actrice.
Je t'aime, maman d'amour. Love you so Longue much. vie à vous. Dieu vous donne longue vie. Toujours. Je t'aime beaucoup. Gracias, emoção. Nasci, si, no couple. Oh. Voilà mon kende, hein. Voilà, de retour la famille nabandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa ndenge Chacha d'Or azo senga bongo Belvi Kandi koma akoki kokota na compte akoki kokota plutôt na bela azala mutu na ya famille bota po alingi na ya azala ka famille bota alingi akende bisika mosusu te Chacha d'Or oza likambo Chacha yo oza penza mutu makambo Chacha ta yo oza penza kolukela bela ba problème omona te ke non ozolukela penza Belvi Kandi ba problème ata yo moko est-ce que bavandaka na baninga boye bavandaka penza na baninga boye bavandaka boye na baninga te oyo eza kolukela penza moninga problème kolukela mama bokilo yo bongo na mama bokilo bon mpona bandeko mosusu toyeka kosignale bino na koinforme bino kake non eza kaka koplaisante kande toyebi alingi ka sekisa mwa mama bokilo ayoka ka ndenge mama bokilo akoloba yango ka wana ye Chacha d'Or aosala Chacha d'Or kande boyebi aza influenceuse ya TikTok kozala njunju pe kozala professionnel yango esali ke non lelo aye ko se retrouver na makambo ya théâtre lelo bakomi kobengisa ye et surtout na ba film na ye oyo akende ko tourner na Nigeria en tout cas ekamusa ebele penza je dis bien ebele ya bandeko na biso ba congolais toyebi ke ba congolais ebele ba comédien ebele na Nigeria batikala ko bengisa bango te mais tango ye ayaki ko zwa chance epa ya Gomez en tout cas eyaki ko sala ke moi ba porte batu mosusu ba monaki ke non mwana mwasi oyo ayebi na ye ko jouer aza na besoin te ke non akende classe aza déjà na mwa eloko na kati na ye. Et puis ceux qui botali bien Chacha d'Or aza mutu moko elle est très posée soki eza na makambo ya film ata na vie bien que bomona ba maquillage mwa njunju kande boyebi eza na adage moko yebisaka biso ke non l'apparence est trompeuse eza na batu mosusu mosusu oyo tokanisaka ke non bango nde baza sérieuse nzoka bazalaka na bango sérieuse te ba oyo biso tokanisaka ke non ba oyo nde bayebi nyonso mosusu bayebi na bango ate eloko te vie ekendaka nango bongo alors musala kaka nga na ye nalobaka toujours boni musala lelo bacomédienne na biso surtout oyo ya sika oyo bazokota bacomédienne oyo ya pembe ya sika bazokota wana batie fier makasi naoki kopesa neti baexemple ya Naomi Lokwa ntango abandaki film ntango abandaki makambo ya théâtre Naomi Lokwa abandaki kojouer kitoko penza mais Naomi Lokwa lelo akomi kobebisa je na ye moko pourquoi parce que akomi kotia fier ya makasi na cadre ya film eza na ba rôle oyo bien sûr il faut otia ba fier mais eza pe na ba rôle mosusu oyo oza censé et obligé ozala naturel ba rôle neti mutu azonyokwama eza ba rôle oyo kobanda otiaka ba fier te ezobebisa touche batu neti ba Chacha d'Or soki akoti ko jouer film vous sentez vraiment que azo jouer na motema na ye mobimba azo kotisa makanisi pe mayele na ye na film aza na tante ke non na banda osalaka fier e mataka ekitaka aza na temps wana te tandis que ba o mosusu fier na sekaka bosala musala na bino boye na cadre ya théâtre te ke non pona koya kolukaka mibali boye nanu musala soki mibali bakoyaka nde booluka na bino mibali pona bavi bo apparaître batu bamona ke non bino nde bosala nanu musala c'est vraiment important musala eza important koleka makambo nyonso s'il vous plaît musala omona talaka lelo ba Chacha d'Or aye mais aleki bato ya théâtre bafia théâtre ebele oyo tokomentionne bakombo na bango te bafie ebele ya théâtre oyo bazojwaka ba théâtre Chacha d'Or aleki bango pourquoi parce que
bafi wana bango bazotia fier liboso olie batia musala liboso bapréféré na bango kotiaka nanu fier musala malonga bosala te otia fier ekomema yo wapi fier penza ekomema yo wapi tandis que soki otie musala liboso tu verras que osala musala na yo na ndenge moko bien osali pe batu ba apprécier osali pe batu ba moni ke oh tala oyo a jouer kitoko tala kutu asala kibo tala kutu asala kibo mais bino soki bozo tiaka ba fier bon mona te ke no bo bebisa bino moko misala na bino on joue ka musala jouer film na yo kitoko osali makambo na yo bien olimbisi na zolama o jouer penza bien ya kosala ke ata jour mosusu soki mutu azobengisa yo ayebi ke kuna mutu kingande ezalaka nde musala mais c'est dommage komona bacomédienne na biso mosusu bango batie nde fier liboso na makambo nyonso na étape nyonso batie nde fier penza ya makasi ekomi nini elobaka ta biso moko ekomi nini bojwaka bafilme na bino soki okosala fier sala fier nsima na bacompte na bino ya batiktok mais na cadre ya musala ya kosala musala bopesa bameilleur na bino tozalaka na besoin kotalaka bafier na bino te me tozalaka nde besoin na musala tomona ndenge bozojwaka yango biso totalaka bino toyaka te keno totala bobalwisela biso balolembo boye bomataka bokitaka te soki eza na cadre ya koloba keno bosala fier mais soki eza te keno role na yo esengi te ke osala fier te kosala na yo fier te na opesa baexemple neti ya baladona ladona aza mwasi ya pembe mwasi kitoko mwasi mpenza kitoko mwana mwasi wana mais na barole ajwaka selon barole na ye soki bapesi ye role ya kindumba bomona mpenza ke amikotisi soki bapesi ye role keno role moko ajouer soki nani bomona ndenge akomikotisa ezalaka bongo de la même façon avec vous autres jouer film jouer rôle o bapesi yo kozala te keno bapesi yo rôle moko boye yo bandi bafier moko ezanga mutu na makolo bafier moko eza ta kutu na tina te eza ta kutu na sens te eza nini wana kutu na goût ya film esili po fier tellement eleki ata soki mutu azalaki na posa kotala film yango omoni ka mutu na posa nyonso esili pourquoi parce que bafier eleki en tout cas courage na chacha d'or ka ndenga na encourageaka na nga batu musala na yo kitoko ya musala na yo ezofuta lelo oyo talaka ndenge bakomi kobengisa yo lelo oyo olingi o adhérer famille Libota kande osengi je suis sûre et certaine que mama ayoki Belvi Kandi ayoki nyonso eza na matoi na ye ako surprendre yo omonaka boye komi mwana pe ya famille Libota kande ba mosusu baza bana ya famille Libota yo pe okokoma ka kuna na système moko ya bien